Mbote Bandeko Balandi, lelo mokolo moyenga le 21 février 2021, toye lokola mo mesano en centre d'accueil kimbangisi ya Kasavubu, kopesa lokumpenke mpona Yahweh pe kozongisa matondi na mema sosi kosala biso poso e mobimba. Na yango tokolanda malako maima kopesa mela biso na tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani tolanda. Imbangisme oye! Oye! Imbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Oye, oye! Yeluselemi diampa dikundanga tatanzambi fumu isu ekata mwana vela. Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana vela. Wasola, wademizola, kaka ekaka, nyani kaka, nyani kaka, nyani kaka. Pambate pendant le 13e siècle, baza kolukayo. Nkolo Yesu, depuis 325, na 4e siècle, baiko tato na ite azali mwana ya Nzambe. Kasi molimo santo baza kolukaye. Ti na 13e siècle, baza koluka kaka, tata molimo santo. Ba mususu basali ba couvent. Pona koluka ete molimo santo abota maipai na bango. Kasi yo ologi ete likambo oyo na bombelaki yango na libota wana oyo etiolama. Yango wana tata molimo santo na 1887 oye kobota makati na biso na bakongo banga ozali kobongola nzoto na 1918 oye na 1951 oye ozali kati na biso tata molimo santo ozali kolesa biso ozali komelisa biso mabele ya mama nde toye komela mabele ya mama toye kosimba nzoto na yo kwete tobika banda uye na Kishasa ozali koteya biso na ndenge nyonso Nzambe na biso tozali na esengo mingi towa kozala ndenge nini kasi koya na yo na mboka Kishasa oyo ezali capitale ya RDC ozali kopesela biso kimia na mboka Kishasa pe mokili mobimba yango wana Nzambe na biso kumisama na yo nde tosengi bolimbisi pamba te yo ozali Nzambe mokolo wana oteyi biso ete ba jeune bobebisa likambo oyo te bobongisa yango wana papa tozali kosengela bolimbisi na oyo tosali omoni ete esika wana tobongisi te na présence na yo na bizali na biso na etamboli na biso Nzambe limbisa biso tata molimo santo kokangela biso kanda te yokela biso mawa libota oyo bondimaki po ete boya konyokwama nde yango oyo libota moyindo oyo boyaki konyokomela 30 ans de prison mpasi ya ndenge na ndenge kofingama kotiolama kasi bondimi na bino pourvu ke bobikisa libota oyo dilwa dila ndefi libota moyindo papa kolemba biso te ya biso kaka biso oyo bobongisaki olati nzoto kati na yo Nzambe ozali kati na biso kotala biso oye kobikisa biso lobiko ya moto mwindo 4400 ans pasi na biso ezali kosila te kasi yo ozali kosilisa yango na mabe na biso tala kuna na Beni Butembo Ituri mazali kosalema bana na yo babomami na kati na ndako ya Nzambe bakati bango ba machete papa yo kamawa na itamboli na biso ya mabe na bizali na biso na oyo tozali kosala na miso na yo soki yo nyongi
soki yo regrette kaka conséquence ezali munene kati na mokili emonani yango wana balo papa alobaki na biso ete bakobwakela biso mabanga biso bakimbangise soki tobongisi te yawe yoka mawa pamba te esengo na yo ezali lobiko na biso kasi soki yo yoki mawa ezali kufa mpo na biso ezali mpasi mpo na biso nzambe na biso konionga te ndenge toyembaka na nzembo kunionge niko nzambe na biso seki biso tozali na mapamboli pe na lobiko yango wana papa biso bantuene atoye limbisa biso na oyo nyonso ya mabe tosali na tango ozali awa na mboka Kinshasa mutu mwindu abikisama bokoko na biso ekota kuna manso osalelaki tata Simon Kimbangu makota kuna yango wana papa sunga biso poete tosilisa mize papa liloba na yo poete volonté ezala na kati na bana na ba mouvement na ba association na ba service so kota na mitema na bana na yo poete tosilisa musala wana ya mize yango wana toyaki tikete nzambe na biso okumisama Kimbangisme oye! Kamba oye! Sasa ipi tozali kosenga nzambe na biso atelema poete topesa ye mbote. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, espoir du monde, Église universelle. Papa oye! Papa oye! Papa oye! Oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Wanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kake. Ebeto bien beto. Nzambe na biso bongele meso. To bongisa maboko na biso. To pesa nzambe na biso mbote sengope ya lukumu. Na kombo misatu ya bule. Onkombo ya tata. Mwana Tata Molimo Santo Nzambe na biso tosengi olendisa biso biloko na biso lakisi ba bilia na biso ngeta olakisaki ngeta bakolo balobete kolia malamba betela ngo maboko mbala mibale tosali boye Kimbangismo ye Kimbangismo ye Kimbangismo ye espoir du monde, Église universelle. Kamba oye Kamba oye Kamba oye Yerusalemu Kampani Kunamata Tanzania Fumbuisu Yetaka Mwana Bela. Kinshasa oye Kinshasa oye Kinshasa oye miroir de l'Église. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo
ndenge tuyaka kukutana na tongo mkulu yenga pesaka biso makasi nzambe nde mutabatela biso nzambe mutasalisaka biso likambo monene nzambe apesa biso oyo ezali ntango na biso batata bateyi biso mingi biso pe tomipesi na misala na mateyi po tolonga etumba toza na biso na bobangi te baprogramme batikela biso eza monene biso ta bitumba ezali tokobanga bitumba te lakisi ke fourmi aswi mino na libanga esike okoka azomonisa nini mino na ye pasi eza bongo mpe bongo te bongo tokobangilango ozaka na courage oyoki Nzambe akosaka te kino okokisa makambo na ye bapapa baza koloba ete balinga te tokosala nini butu ata ekomile ntongo ekosala nini eloko totelemelaka nde yango wana ntango toyaka koyoka makambo ya tata Nzambe bamessage ya papa yango nde epesaka biso makasi mpe soki otangi na Matthieu 13 nini ezali wana pesa na micro wana nkolo Yesu aza koteya na mokili mobimba. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Papa alobeli absengi biso makambo ya Matthieu chapitre 13. Soki totali mokanda tata Nzambe livre Matthieu yango nde bandeli ancien et nouveau testament. Pour livre wana ezali lokola charnière, ezali pont entre ancien testament na nouveau testament. Kuna nde Matthieu akomaki na bandeko na ye Bayuda. Po Bayuda bazalaki na bilaka ke Mesia akoya ye akolongola bango na bowumbu. Kasi tango Mesia ye babosani ye, batioli ye, bayambi ye te, babomi ye. Alors Matthieu azaki na posa ya koyebisa baninga na ye erreur basalaki. Alors na chapitre 13 ezali chapitre principal ya livre ya Matthieu. Kuna nde nkolo Yesu apesi programme masese nyonso oyo etambusaka ye programme na ye. Kuna apesi masese ebele, apesi lisese ya mwana abunga eza pe kaka na Matthieu 13. Mwana wana abunga akei mesika kendaki akomi malheureux parce que abebisi biloko nyonso. Kasi tango bateyaki ye ke tata na ye aza nano envie azalaki na posa azonga epai ya tata na ye parce que batiye akomaki deja moto apasi kolia me biloko na bangulu place moko. Kasi tata na ye aboyaki ye. Kuna pe to komona semeba meme ne bunga kolona ke koluka ngo po ezonga na kati ya mpatile na ya bergerie na bango. Me koluka meme parce que meme pesa la kateti pona ko benda ye apikle na ye pe akokende te. Kasi nkolo ya meme lokola ina posa na ye azu ya bombe ye toki tutana ba image batiaka ye atie na mapeka po ete bakoma azonga kaka na mboka.
donc biso batu mwindu nkolo Yesu ateyaki biso masese ebele apesi pe lisese ya moloni aloni na nzela aloni sur la pierre aloni esika banzube ezali aloni pe na mabele kitoko bayekoli bakomprenaki lisese wana te batunaki na nkolo Yesu lisese yo pesi elakisi nini nkolo Yesu abandaki ko expliquer bango natiaki nalonaki na balabala bandeke baye bazwi balie bambuma wana c'est-à-dire tangu toyaka na ndako ya Nzambe soki makambo oyo batei o comprendre yango te Satana yaka kopikola eloko nyonso ozwi parce que o comprendre yango te na nzube batu mususu bazala na place ya pasi donc likambo Nzambe po esepanouir ezalaka pasi na libanga donc peine perdi na libanga wana ekokolona bota te batu ebele tozali wana mitema ekauka nango ata bazoteya azokokipene makambo wana te donc tozali awa nyonso ezolonama ezali likolo ya libanga moye ebote eza te me mitema mususu soki baloni likambo tata Nzambe ekobota parce que azali motema neza kofongwama po ete ayoka likambo tata Nzambe ebota mbuma na kati ya motema na ye yango monaka biso nyonso tango bateyaka biso mutu na mutu ndenge papa zoloba bamususu motema libanga bamususu banzube aza na susi ya mokili donc makambo nyonso ye aza na susi ya makambo mokili alors likambo Nzambe moye s'épanouir na kati ya motema na ye ezali te donc Matthieu na chapitre 13 akomaki masese ebele ya nkolo Yesu masese wana nkolo Yesu akopesa pona kolendisa pe koyebisa biso ke bokonzi ya tata Nzambe ezali parce que role ya nkolo ya Matthieu na kati ya motema na mokanani ya Matthieu ezali bokonzi ya tata Nzambe ndenge nini ekita na mokili ndenge nini esilingi esala batioli yango bayambi yango te makanisi ya mokonzi eza ndenge nini lokola batioli babomi ye fin du monde ekosukela ndenge nini donc na chapitre 13 wana Matthieu akomaki makambo ebele ne papa le reste yo moko yebi ndenge ko compléter yango. Merci beaucoup kaka ndenge yo lobi ezali bongo masese ezali ebele ya Matthieu 13 et surtout ya makasi moloni mbuma wana soki kweli na mabanga ebota te ekauki nango mosusu esiki kweli place ya mabe bandeka likolo baye kolia yango basanse ezali ebele biso tozala bongo te même difficulté eza ndenge nini ebota mbuma kitoko kasa nango ya kitoko ata kweyile esika basende ezali place ya mabe ezali mbuma nango ezala kitoko ata ke pante me okomona ke kitoko ezali tomipesi tina nini tomipesili po mokolo wana tobengama bana ya Nzambe. Après mise makambo mosusu eza kozala biso tokokota mpe na kolona mpe kobokola tomoni mokili ndenge eza kotambola oyo etikali na liboso toyebi nano yango te tozomona crise ezosila te pasi kaka eza kokontinue atuzwi mbongo ya ndenge nini me bato bazolela kaka ata ozwi biloko ya ndenge nini bato bazolela kaka
mpona nini tobosani mpe tobungi makambo mingi. Soki oza na elembo na bango te, moye basalisa yo ezali te. Bilembo moko bango na bango, makambo ezali koya mingi na liboso. La jeunesse, ndenge tozoloba, biso force totiango biso ba jeune. Ok, hein? Misala oyo ba mama na bandi na lutendele. Eza programme moko ya bien. Salisa biso mingi. Ndenge kozalela. Soki to esimbi kinke wape eza kozela biso. Ndenge tuza kolbake papa mfuma longo pardon balakisaki vallée côté ni balakisaka la kinkewa to yebi yango to yebi te j'ai mingi to yebi oyo pe to lingo sa na kinkewa to bimisa mayeli nyonso oyo ezali kende lokumu mpe okoma mosika na mbuki mpe ndenge moko Dimbankenge ndenge moko parce que ya Dimbankenge ba jeune bazala kuna ya ndenge mosusu wana papa Mbenza yebi yango très bien bino bato bazalaka na nkama na ntango wana Fumalongo ayebisaki bino très bien. Dimbankenge oyebi kuna ya ndine ebimaki kuna retraite la promesse ya papa ezani eza neti ya lelo te nga molimo esalinga nga me bakambo eza nano liboso ya kitoko bokangana motema ozala presse te toyokani programme ezali kambo wana tokobandela kuna na Dimbankenge na oyo kozala kuna atuka bokomona ke makambo echange yango toboyi Matthieu 13 kolo Yesu ateyaka makasi masese ezali ebele mpona bajeune lutendele bamindele si bayaki batali bango balobi bakolala na bango epai mosusu te kaka kuna na lutendele bajeune oye place ya kolala eza kuna kototonga Loye déjà au coton en dingue. Awani makambo ebandi ebandi. Biloko muso ba yena go. Ndenge bazo diriger ba ko bongisa batali ba visiter ba lobe OK. Courant ko tunane kotite. Kaka ba groupe on a pesa ki yango ga muteza kona. Maipe na yibite suge koti deja. Kaka ba pompe wana eza na école. Lungo ndako bakolala. Ndako bakolala nzambe na biso oza pauvreté. Okobongisa manso. Ndenge tosalela. Ndenge bapesi programme na bango. Balape bakozala mabata oyo tambolaka na mai ya kitoko wana ekozala basoso deja yango wana bon biloko na bango biso moko banda kosala mole deja se napesaki naza na retard te makambo misi nasali kuna obeta maboko kitoko na lutendele soko okomi kuna
badesende baye kosala ndenge nini bakosala soso directement ozoteka yango soki olingi baplime sava soki te olingi ya baplime te koboma kuna makambo nyonso kuna kaka yango ndela alobi likambo ayeli biso na kini nayebi te bino botambola nde boyebaka biso tolingi badese moko makambo moko ya makasi mpe soin propre bokosala mpe bokosala te tokosala nzambe na biso bopesa biso oyo obengami mama pesa maboko obengami mpe tata pesa maboko obengami jeune tomipesa toyokani ngeta papa mpo biloko wana eliaka mingi mais soki toreusir yango moko ebanda kozongisa mbongo plus tolobi fotolo na masango ezala ebele toyebi biloko baliaka bandakala mpe mélange masango mélange biloko mosusu mpe mélange toyokani ngeta papa alors tokoki koyeba ndambo mpo tokokisa makambo nyonso ezala propre bon soki tosengi tracteur tokozwa yango papa tokozwa agene oye oye so nasengi tracteur tokozwa yango tokozwa papa ya bien là ya bien ya tata balobaki tolona tobokola likambo oyo tokosala ekopesa biso malamu mpo toyebi te oyo eza koya liboso eza makambo minene programme eza na tata nzambe ye moko parce que tozomona balobaki ke mokili koningana wana place moko te mokili mobimba mpo toza kobosa na tata nzambe toza komisalela makambo ebele ezali programme kolo yesu alobelaka yango tata simon kimbango alobelaki yango papa alobelaki yango bapesaki biso libondeli ya le 6 avril soirée tobosana te biso te moyen tobomba ezali te parce que bato bazalonga koyoka te c'est comme obwaki mbuma ekwei na zelo kauki nango bie bandeke baye kolia yango bate ezosopamla ezolobama mingi me moto okoyoka akosalela yango aza te nzambe akosepela papa mobulu mpe eleki mingi oyo ekeke ya mine ya suka nzambe akosala likambo na ye bagene totelema na makambo oyo baconseil bazopesa biso tokoya te na mabe oyo ezomonana oyo eza koya liboso pasi ekozala yango wana tolobi mpe tosengi banzembo na biso tosimbaka yango makasi po mateyi makasi mpe eza na kati ya banzembo luvambuku yelusalemi Vila que se
60 combien? 66. 66, hein? Makambo yango tuzokomona lelo. Satan alakisi bisengo mingi oyo tuzokolanda. Bilembo komi kobungisa yango. Alors, Nzambe pe alobi oyo aza na bilembo na ye akontinue kosalela ye. Balanda bisengo mokili te. Nzembo elobi bongo. Bongo be bongo te. Alakisi bisengo ya ndenge na mokili. Supi yango penza. Bato pe bazo kolandela yango. Nzambe azali kotala kaka. Suka likambo ekomonana. Bomba batela elembo na yo. Po mokolo wana osepela. Nzembo ndenge elobi. A 66 teki balobi. Lovambuku. Komi pene. Suka likambo ekomonana. Biso tolingi kaka. Tosalela tata Nzambe. Tosalela nani? Mona nini? Tango Satan kokangama mila. Alors wana nde biso nde sika totelemeli. Malgré bitumba ezali ne toza na bobangi te. Même salela Nzambe kufa na yo mais likambo ezali okozonga. Ozongela yo makambo nyonso. Te wana. Amen. Tobeta maboko makasi. Kimbangisme oye. Bana papa oye. Toyoki to toyoki te. Tosepeli to tosepeli te. Tika totonda malakoma santo. Maye Nzambe na biso apesi biso. Okombo misato abule. Okombo ya tata. Mwana. Tata Molimo Santo. Merci papa, tosengeli bonde. Tobondela. Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Bobatela biso na butu. Bobatela biso pe na moi. Lelo ezali mokolo monene. Toyo kumisa yo Tata Nzambe. Toyo kosalela yo Tata Nzambe. Tozana botongi ya mize. Etikane na biso sanza moko. Maboko si ekauki. Fongwe la biso tozana bozui. Tosi sa misala oye etikali. Pesa biso pe mapamboli. Kanisi la biso pe ba malade eleki. Ba malade mususu eza na kisite. Ezali koboma bato. Kolona mokolo. Butu moi. Na biso moko tokokoka te. Yo nde mutu oza na loboko ya nguya. Esimba mutu nyonso esalisa mutu nyonso abika. Yango toleli pe tosengi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Amen. Luenda gambote.
soki bolandaki biso malamu na nsima ya kamera tozwaki bongo lisungi ya papa Lando Afonso nde na elobeli mama bamona di Balomba Mbenza Laurence botikala malamu.